Ozomona azo sala musana malam siko net na ba pasteur mususu na ba sala makambo te basala makambo te eza passe na pleine église pasteur azo teya o atuni alemi po poser ba question de grandeur bazo kolisa bat na nzambe bongo nde bongo bat ba kola biso to na France te mais à partir ya ba téléphone tozo kola papa Charles azo ko aider biso pe poso mutu atuni likambo wana yo comprendre likambo eza nde mona likambo nanga c'est que problème nanga il faut na landela on a jeûne prière problème nanga il faut landela on a prière problème nanga il faut bongo nde tozolinga ba pasteur basala toza besoin ba pasteur ba la biso implice na communauté na biso ba sala na nzambe bozo kosa biso makasi. Prière de la délivrance pour 40 jours. Mais na 40 jours wana chose grave a tchepe journée à ba papa na kati. Alabi ba papa bazana ba jour na bango. Nathalie nazomona ba mama basio ya mayele o atali kalobi mobali nanga fandi na ndako mingi o atali kalobi mobali nanga sakani na mbongo o atali kalobi baninga misusu ba perdre mibali na ba tension na ba AVC ngatika na za mobali nanga na ke kotike na église to moni ba mama msuta memi valise na kotika mobali na kati ya prière assemblée. Vraiment kota likanisi ya bongo muto sala ba prière ajaka ka prière ba papa ezala te to mona ka prière ba mama to mona ka retraite ba mama ba kota retraite à 3 jours ba mama ba kota retraite à 4 jours ata ba papa na ka église ba discuter pe na motima ba lobarati mais ndeni prière ezala ka mingi ba mama mais papa na biso Charles alobi touro mibali ba kota to moni mibali na prière ba msa comme déjà désespéré abinga loko esimba esusu te mais na ebi na ba prière ba kotaki ba papa mingi bazongaki mutu msa bande da ko kendo ebelo ko sala te mais nde ba koti prière na ndenge papa Charles la sala mamna e ba mingi lelo on dirait ba temba on dirait ba souffler bango lisusu bazongi lisusu on dirait ba souffler bango donc bazui lisusu bazui makasi otema osam sala bazui makasi otema ya rozana rondima ke e ko simba kaka. Parce que lelo ko simba langote bazaki pe na poto bazaki désespéré mais na ba témoignage ya papa Charles ndeto landi ba mon le bo nzambe mais pourquoi pas to femme to ça moi petite analyse o nabino ya rostala musala malam o papa Charles asali malgré ba murmure ba critique ba tum Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. C'est bien moi, votre humble servante Solange Mboyo. O na ye lisusu lelo na banda kuna bino na etobeta lisolo moko ya mukie na bino. Eloko oyo eye mingi pona ko réveiller conscience ya ba papa na biso. Vraiment kotala actuana même nga vraiment nazalaki heureuse ya makasi. Tozobeta bongo lisolo ya papa na biso Charles Bamako. Eloko o papa na biso Charles asali. Vraiment na kati ya communauté na biso ayeko bakisa implice. Implice po ezanga na kati ya communauté na biso ezabongo pona ko réveiller conscience ya ba papa na biso. To mona ba pasteur be na poto oyo kutu baza ne grandi na kata poto mais batikala jamais ko réveiller ba papa mususu conscience peut-être papa telema peut-être mobile il faut ça la boy soto ça la analyse oyo eza juste to meka ko comprendre to meka ko tala eloko oyo papa Charles a el biso mutamtoza misu na yo azomoni la papa Charles mais batu misusu pe bazomoni na misu na bango netinga no mona papa Charles na misu oyo ayeko sunga ba congolais na misu oyo ayeko réveiller conscience ya ba ezala ba maman na biso ezala ba papa na biso o bazabongo na poto soki toyebi bato a poto baza bato balinga mingi bilamba de 1 de 2 baza bato balinga mingi ba mabanga baza bato balinga mingi ba via ba boîte ala takitoko ake ko staffer na poto kuna. Mais lelo papa Charles Aye a annoncé prière de la délivrance
pour 40 jours. Mais na 40 jours wana chose grave a tchepe journée ya ba papa na kati. Ala bi ba papa bazana ba jour na bango. Natali nazomona ba mama basu ya mayele o atali kalobi mobali nanga fandi na ndako mingi. O atali kalobi mobali nanga sakani na mbongo. O atali kalobi baninga misusu ba perdre mibali na ba tension na ba AVC. Ngatikana za mobali nanga na ke kotike na église. Tout le monde dit maman msuta memi valise avec kotika mobali na kati ya prière assemblée. Vraiment kota likanisi ya bongo muto sala ba prière ajaka ka prière ba papa ezala te tout le monde ka prière ba maman. Tout le monde ka retraite ba maman ba kota retraite à 3 jours. Ba maman ba kota retraite à 4 jours. Ata ba papa na kati église ba discuter pe na motima ba lobarati. Mais ndeni prière ezala ka mingi ba maman. Mais papa na biso Charles a lobby touro mibali ba okota to moni mibali na prière ba mibali on to moni na église wana baza parmi ba mibali o ba yemba bango baza parmi ba mibali ba bwaka mbongo na ba poto wana basakana pe na mbongo na Kinshasa. Mais lelo vie ezo compliqué bango vie ezo simbate afanda ka na ndako musala pe zo mona na te bango wana batemi ba oluka délivrance bango wana batemi ba oluka délivrance. Délivrance, ça vient à Moutouezala bien. Tout le monde l'a pas ma papa me saute qui sont allés na poto majorité. Mingi au monde aka basi baza mobala zate. Au monde aka basi baza na bana mibali bazate. Pourquoi? Ba poto ba frère ces ambo ka ba stress. Au monde mobala o salate ndenga zo fana na ndaku na mwasi azo koma surmonter makambo esimbate mobala AVC akufi. Mais tant papa Charles a annoncé que mibali ba ko ta prière, ba luka délivrance tabango, tout le monde ba papa bazana besoin de délivrance. Atali kabinga age poussani. Ata na sale lo côté, na telema, na yeba tanzambe, na séjour de mort na ngana se retrouver ta place esengo. Tout le monde bon ba ki olukelo nyanzambe. Ba tel bazo lukelo nyanzambe na lo sambo, nazo mona ba papa na biso na poto azo prier, muso azo sauter, musuma. Donc bazo sauter ba sambe la poani. On a délivrance na bango. Mais on a tam sur papa msu ba bisa ki opé to kende prière au boyo bitenga no kesani biloko na ba aventure non. Non. So penza ba papa o apoto o kota e wana te. O fandi penzo raisonner obi eza première fois. Tout le monde a pasteur na niveau apoto to na monde a organisé kaka seulement prière, il y a délivrance pour na mibali. Azamuto félicité papa Charles. Aza vraiment muto félicité parce que à longi eloko esimbaraté peut-être na ndenga ba poto bongo. Au moni plus de 400 papa, ba temi ba osambela ba tonto wana ba papa, ba jeune garçon wana. Ah non papa nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino papa Charles. Parce que bo sali musala kitoko, bo ekola musa conscience ba papa na biso ba congolais. Ba musa comme déjà désespéré. Abinga eloko esimba esusute mais na ebi na ba prière ba kotaki ba papa mingi bazongaki mutu msa bande da ko kendo ebelo ko sala te mais nde ba koti prière na ndenge papa Charles la sala mamna e ba mingi lelo on dirait ba temba on dirait ba souffler bango lisusu bazongi lisusu on dirait ba souffler bango donc bazui lisusu bazui makasi otema osam sala bazui makasi otema ya rozana rondima ke e ko simba kaka. Parce que les gens qui sont en bazaki pe na pote bazaki désespéré mais na ba témoignage ya papa Charles de Tolandi ba mon lobo kwa nzambe mais c'est pourquoi pas to femme to ça moi petite analyse o nabino ya rostala musala malam o papa Charles asali malgré ba mirmir ba critique ba tumsus ba don di mayete bazo douter na musala na ye bazo boya musala na ye non papa Charles sa musala na ye. C'est un servant de Dieu. Un servant Yanzambe. Azo sala musala na ye de tout son cœur. Ozo mona kemtazo sala. Aptuna ka question. Likambo oyebite. Oyebisie akoede yo. So que za blibik otangelo verset apesio. So qui pesando to aropeso signification. Osa musala na ye malamu. Ozo mona azo sala musala na ye malamu. Si on est na ba pasteur monsieur sona ba sala makambo te eza passe na pleine église pour pasteur azoteya
atuni alemi po poser ba question de grandeur bazo kolisa bat na nzambe bongo nde bongo bat bakola biso to na France te mais à partir ya ba téléphone tozo kola papa Charles azo ko aider biso pe poso mutu atuni likambo wana yo comprendre likambo ezande mona likambo nanga c'est que problème nanga il faut na landela on a jeûne prière problème nanga il faut landela on a prière problème nanga il faut bongo nde tozo linga ba pasteur basala tozo besoin ba pasteur ba la biso implice na communauté na biso na biso ba na nzambe bozo kosa biso makasi ozo mona prophétie bozu mutu na nzela bo calculer boyene na église apes bo pese prophétie mo ya lokuta non wa bo komisi nzambe wapi to komi na église wapi ndeko na ngai aux occasions yo landa ngai aux occasions ya kotala analyse oyo bo sabon bo potaka bo talaka papa Charles bo landaka ye bo romona ndenge azola musa conscience ya batu ndenge nini azoteya kuna ba je ba professeur lokuta ezalaka te yo oroya to lotaka ndoto oloba ndoto yo olandelelo aropesa en pleine yaza na prophétie ya cachete yaza prophétie en plein air soki eza bandeko na famille de basa ko bongo aoloba ngona TV totala aza clair soki eza pe yo moko muto sali mabe azoloba azozala clair donc au telema place ba jeune fille aoloba place ba jeune garçon azoloba place ba papa azoloba place ba maman azoloba donc aza pour tout le monde azokotela mutu te siko comment muto osamsane ya bongo bino bolingi toto ndima epoani bolingi toto ndima epoani net na Congo ba pasteur otoyeba calendrier ezalaka ekombolo bazala lisute basala pe selote to ebite moi quelques pasteurs au baza moi me mabiso ka na prière na ba aventure ba me makambo nzambe ka na aventure intérêt na longo ezaka offrande kota un point entre sili non ba pasteur il faut changer bino ba o baza boza na Congo bo changer ezana ba jeune be na Congo bazo souffrir ba jeune garçon ezana ba papa be na Congo bazo souffrir ba tangi ba classe bazo ba te ndenge nini bokoki ko lakisa bango ba yeba ko sala loko bazana ngo ba yeba te siko bino ba pasteur ba église ezebe na Congo ta yango yo bo benga pe ba garçon wana bo benga ba papa na biso ba bazana kin bo s'organiser conférence ya ba papa ya délivrance afin que bango pe bazala délivrer be ba biloko ezokanga bango po bazwa misala comment mutoza licencié tangi aussi si okozwa misala te atakutu alobi ke na gouvernement ngo avokota il faut non so penzo tango za maele no ebi kaye na yo atakutu bini na munte so keka ko salma mbo esengeli okozwa misala problème eza ba lien omoni muto so tangi mingi bazaka pe combattre mingi na famille ba ke o na ndenga tanga ba mayele ako exposer biso bandoki ba okanga yo alors ba papa na biso bozana kin to sengi bino vraiment bon mekape lisusu ko rêver ko telemisa bon meka ko telemisa conscience ya ba papa na biso bazana kin o bazo perdre o bazo yebate ba pasteur pe bozana Afrique du Sud bon meka ko sunga biso bozebele bon meka ko sunga biso prophète David Ngoma bo sunga biso pasteur Charlie Mubiala bo sunga biso boza ebele papa Matou pasteur Matou bo sunga biso pe pasteur Benson donc boleki ebele bo sunga biso enfin que bo mekape ko sunga ba papa na biso na ba makambu na bango ekende pe liboso pourtant bosala ba prière biso ka basto ya ka bon maman na pondire bo tia bango kate mais ceux qui bino tu bo telemi na likanisi ya papa na biso Charles obengi papa to na prière à tel jour moko mibali wa penda aya fukami sambeli tanga obima église elo moko eya porte moko efongama na famille alors to sengi pe ba pasteur na biso ya congolais partout boza na monde bo meka ko sunga ba papa bo la musabiso ba masanga musumu tumsa zo melonga sa kati ya mvotima yebite mais tant bo sali prière aya zu mois délivrance na ye atiki mbongo akenda kobwaka na bar omoni ke sunga ezonga la ndako mbongo oyo abwaka na somba bilamba omoni ke mbongo wana esunga ebomba marata na compte ya banque pour avenir à bana lobby lelo eza ba poto eza ba frais d'ici eza sonde ezale kalaté alors tango yango ba papa botelema bolanda bandinga na bino msusu oba nzambe to moni bango vraiment na Bostra to sepela makasi to pesi bandimitu ya Bostra o bolanda mission yo
topesi bato nyonso tu oyo mpe botalaka biso na chaîne na biso bolanda baprière oyo papa na biso Charles azosala mpona bala na ye vraiment ekozala malamu vraiment topesi mbote na bandimi tu ya Bostra na mosala malamu oyo papa na bino Charles bamoko azosala vraiment mpona église na bino et puis topesi mpe mbote na bino nyonso tu oyo boza occasion ya kolanda biso na Kin France vraiment bozala toujours abonné na site na biso et puis bosabonné mpo borataka banuméro na biso te toza toujours awa mpona kopesa bino bana-analyse toza toujours awa mpona kosala bino baémission vraiment tokoyambela bino bato ebeye na kati ya Kin France tokoyambela bino bato bokoyeba ndenge nini makambo ezotambola na mboka na biso tokoyeba mpe kosala toujours baanalyse mpona kosunga baoyo baza na raison baoyo baza na tort toujours awa na kati ya site na biso alors tosengi bino bosabone yo mpe oyo oyebi te awa mpe na kati tokozala na baémission ya cuisine ya kolamba ya bamama bozala toujours abonné okoyeba nayebi nde balambaka mbisa mai te à travers kaka na kati ya chaîne na biso bokoyeba bozomona mpenza tozolamba mbisi okangi yo mpo meki okolamba malamu vraiment bosabone ebele bokozala desite na chaîne na biso balobi chaîne oyo lobaka toujours makambo ya vérité chaîne oyo epesaka toujours information ya solo bosabone ebele bambote merci na bino batu oyo bazwaki occasion ya kolandanga vraiment du début jusqu'à la fin topesi bino merci na temps oyo bozwaki mpona kolanda biso alors à la prochaine numéro ne manquez pas bye. Kin France Télévision, Kin France Télévision, Kin France Télévision, tout ça makam. Pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines